Preso que libonde le presami, bazui corps, dans procession, na rythme ya fliki batu baza prêt, tokokende maleme ti na paroisse ya Kimbatseke ete na tribune ndeko na programme officiel ekosalema. Programme de soki tokwa lelo eloko ya liboso mokonzi abula sengi discipline prokuta na kombo ya tata mwana mpe molimo santu amen. Ndemba ye totangi bakombo tokota na se na position ya marche. Donc nzoto ekozala liboso mama landi Ambuka Lingoma, selon hiérarchie Lingoma na biso, na discipline nyonso pembeni. Kino tokokota na paroisse na biso ya Kimbatseke. Na kombo na yo Nzambe tata oyo tata molimo santu papa simoki mbango kiangani Nzambe kati na batu totondo botondi pamba te obateli biso mokolo oyo kobanda ntongo komisi biso na ntango oyo lelo mokolo monene banano batondi pamba te veye mortuaire na ntina ya bokaboni ya nzoto mpe molimo ya mama na biso sika mama na biso akomi yango na totie programme nyonso na maboko na yo ebandeli mpe suka tambwisa
na nkombo ya takoya mpona kopesa mama bacondoléance tozelaka nsima ya libondeli. Tobengi mama Reverende Niande yende ya kopesa biso libondeli ya na kobika na biso Yawe tobeleli yo na ngongo ya 22h mpona kozongisa yo merci na ndenge obateli biso banda ntongo tina ngonga oyo. Papa, tala esika yango oyo ndenge tosangani awa ezali na likambo ya kokabwani. Tala kobotama ezalaka esengo feti kokabwana pasi ezalaka papa. Yango nde tobengi yo na ngongo ya 22h talite yobele yo yango papa nde topesi yo na Kongo Angolo Kongo Brazza RDC pe mokili mobimba. Papa mutu akotia kimia na mokili ezali nde yo. Yango nde toza kopesa nyonso na maboko na yo na Kongo ya tata mwana tata molimo mosantu. Amen. Zela Salia. Tokomi na paroisse ya Mbanza-Ngungu tosoya na Loma na ndima déclarer ba mona nzeta mama na bango balele yango. Siko to na paroisse ya Loma tozotala nde cortège Jésus ya karaté to kata paroisse ya Loma na Mbanza-Ngungu. Tokomi na paroisse ya Loma na ngonga ya 16h55 to na paroisse ya Loma. Awa tokomi na paroisse ya Loma tosa skal bandi balingi balela mama na biso pe ele tabwete. Hala. Awa tozala Mbanza-Ngungu bandi basengi bateba muke boka ila ko la bon. Bambe baza makasi na décoration. Voilà. Tokomi na nzala kate koro ezokoma
Sasa ipange. Mama Rebella Kisita ndiye azana programu wana. Prière ya 3 heures. Eko pesa mana papa Jean Maludi. Papa Reverend Jean Maludi yako.
Mameleni.